Merci beaucoup. Bonsoir l'impresario. Bonsoir Bandeko Nyuso baza na kati ya conférence. Décidé je nous madame maman Misé Mbote Kuna papa na bito Ferdu la Mbota trop. L'impresario, je pense que émission ya lelo tokomeka ko solola. Okola yoza foi na Bible, je pense que il va bien tout sur l'ango parce que aussi va verser va référence une toute partie la Bible. Mais on a tout qu'un débat le bien. J'ai un débat mon co et nous beaucoup de bon vraiment ba débat boy. Ndenge toi mon ke boy ça bien auto meka ko kende rapide to kanga malobate normalement. Na moni au pesa qui ne bandelo bi oza prophète Michel, oza lokola prophète Michel nanani nanana, mais moi je pense que prophète Michel andai koloba de la part ya Nzambe andai koloba ezalaki vrai. Alors ceux qui est combo wana na ebité une mission na ebani par rapport ya ba débat ou bien ya ba intervention na yo de deux koloba ki makambo mingi lobaka na suko za raison. Je pense que na ebité libamu autre za raison na yango wana yo moko mitokoyeba. Et de trois au pareil je suis les invisibles mais au définir te ba invisible ya baza banani au baika ba kisimi mais yo définir te ba kisimi baza banani mais au Québec qui n'a pas parlé biso comment parler na ba kisimi donc ceux qui m'ont obligé à ko sekaye moko donc les amis le ko sur la na ba kisimi ba signe on a fait que ba banani mo ele wa nti mutali goma et les amis no ba wana. Mais moi je pense que différence ces alliés na mutali boma na mutoza normal na ko sa ba caprice na kanisi le komoko ya kala ou bien to sola na radio na seki parce que tout le monde va raisonner bien mais ba to tanga vous se gagner na kanisi et le komoko parce que c'est ezo sala mais mutali boma c'est ezo sala te yepe na côté na ya zo boulé marambu tout ezo elai ce que tindi a seka a seki na za normal te. Donc il n'a rien pour n'a rien à voir na makambu ya ba caprice à partir ya ba kisimbi. Alors tant na kitina c'est donc ni mwambangu on vient de comment causer avec les invisibles. On peut se mettre exemple mais on peut se dire fou ou bien on va ça ba caprice ou bien on peut se exemple ya souci pas ya moto et ko mema epe akoma osona ba kisimbi ba invisible. Ba invisible ngana yiwa ngote. Ngana yibi ke mukilo ndenge salama nzambe mtasala yo pour y bien autant à la Bible. Le temps où on dit que ça par exemple ya ba Esaü, ba Jacob, ba ni de non comprendre comme mixer thème na yo na ba bouli tantôt s'il vous plaît avec tout le respect selon la Bible normalement il y a ba idée na yo bouli kaka ou ko beta na yo thème na yo selon yo. Mais quand yo joue un thème il faut to yeba ke to faut débattre yango. Donc mamba Esaü ko sani na kati mamba Jacob ko sani na kati donc ba illusion mo donc il y a ba illusion mo ko boy donc on remarqué na Bible moi muto afanda ki calme ayini na ndaku bandai ko développer na mama na ye yo illusion mamba batisi mais n'est-ce pas que ba Esaü wana balaki ba peuple o nzamba pona ki ba Israël ba israélite pardon balaki na kati ya bana Israël n'est-ce pas que balaki ba peuple mo destiné choisi par Dieu pour ça na bango le mo songolo mais mission na ba ko sala ni ba kisini donc ça veut dire que na relation place na définir indirectement ba kisini o yozolobe na rien à voir na mambabi akiti na se o lobi souci vie souci ya ka atabiso na mabala so zo maltraiter conjoint na yo bien conjoint na yo akokoma na souci moko boy et ko pousser c'est tout à fait normal attends moi na yo boti soko zo ni ko ya akokoma na souci et si j'entends arriver zo pousser ndako le sona ba kisini ko sona ba kisini c'est quoi ko raisonner ezani na ko sona ba kisini et ba opérera comment ba répondra comment parce que ko sona la mutu ezali conversation mobimba alors tant mutu zo sona ba kisini ya za na souci ebite ka sona ba kisini ba lo bagana yini pour y être aloba ni pas kisini il faut qu'il y ait vraiment une conversation moko wana et mutandai ko loba na muninga zo ko répondre il y a un échange il y a dialogue wana échange il y a ma parole
Dès ça là que yo lobby, il peut à répondre. Mais quand on parle sur la conversation, na nous comprendre après yo mo yo lobby que ya masolo abutu. Masolo abutu n'est pas la biso yaki ndokiti. Masolo abutu ça normal. Donc au cas où biloko ba maman sont côté na ta radio ba 5e colonne sur 5e dimension sur qui mine. Donc yango to ko vivre sur pas na yo na angle musu. C'est normal. Maman dit aux comprendre nga na okende ko et à la tête ngo aux maloba. O répondre quand même biso poser une question pour te comprendre. Et à la tête yo kimi na yo susu makamfu ya développement non. Tout les gens comprendre ko na nous de la question. Donc il est vite faire le babo. Tant que masolo abutu na bangi mbala moko bangi mbala moko pour bon anyway na lekika mbala moko obi location rien to ko localiser place ni banini après cet exemple à Eve qui Eve menga zalaki wana atanga tikala ki calme akinda sona avec temps sona ba kisini mais c'est que à partir ya wana ngana ko ba kisiko yuzo te ya biso la sorcellerie tantôt indirectement. Parce que tant où Eve a qui la solitude, a qui pardon, a qui un peu une sel, voilà, on va dépayser non sel. Il y a beaucoup d'un diable. La Bible le déclare clair que c'est là qui diable. Alors à partir à diable le pas coûter qui na yé, donc Dieu zo la sangai que mambo zo ste biso de hier on coûter na bandoki. Koto zo ki ndoki indirectement. La Bible est à question autour na yo parce que tout ce qu'ils ont pas dit, il y a Eve tant que tu as mon co à qui sona ba kisini donc comme ko na partir à définir que Dieu je t'ai dit la sorcellerie na katanga au lieu de sousobi place nous souci ba kisini wana zo développer ka ko zo ba makambu ya okuta na koma ko skuta wana zo kebisa yo mo zo kebisa yo mo zo tinga ke ba so ndana souci akoko za rapper asola na kisini ke ba mwana tike na chambre yo moko akoko za asola na kisini wana zo kebisa toujours mais na koma na suka chambre une espèce de place où il y a repos. Ceux qui te un voyage, tu as un homme d'affaires, une femme d'affaires. Par exemple, pas maman maman musée, na Belgique. On va dans maman musée, jamais. On va dans un hôtel. Moi, nous avons qu'on rendre la visite, tout on a beaucoup de maman musée, mais tant que na respect, on va dans un hôtel. Quand on va dans un hôtel, je serai seul. Donc celui qui place on a pu bakisindi pouvoir okuta ngai yoko na anga moko na zangi tosola nai non bana totika bona chambre za éducation ya poto c'est pas ba okuta na bakisindi et mission le commis très dangereux au plus sur exemple ya toilette papa to umula na toilette te papa Joaquin yo mo to beta masolo pe ya zaka no le kadi soki na toilette boy mama mboka yo bi ba jara ba toilette yo ba rabato. Donc aujourd'hui il y a ça la 2 minutes na toilette donc ba tumusunde ba bo tika ba matière so ma bena kati ba couper na bango non toilette za na RT to ko ta toilette soki za na diarrhée boli ça ko passer pour 2 heures de temps si on se soigner très bien jamais comment la fait sur les photos banga ba place to za ko nia to ko to doit faire non ko ban seulement les opé ça on so opé na te dire que ba te ba dérouter mais ba mo na payer ko za na kata chemin mais pour to za libanda. Biloko sous c'est un peu mon toilette sur la constipation donc il faut forcer on va forcer donc il y a l'exception de faire ça à 5 minutes 2 minutes pour bakisini ba bol so na biso na kata ya toi mais qu'est-ce qu'on peut en sous ça deuxième partie na au yolobi comment kokutana na bakisini avant de tout comment obi il faut toujours causer là ce que nous au travel ça veut dire ma voiture obi na poto batu combien ba salara na province baza na voiture chaque jour beta 2 heures de temps na voiture donc il faut ngana ki nous kama kangu pour accompagner nga chaque jour na nzela na ngana oke na province sinon te bakisimbi to sola na bango na ko dérouter nzela et wana ngana mona ngo na yebite sudi émission za na sens ou za na sens olobi lisusu yo moko il faut toujours que la célité pour éviter bakisimbi papa za mwana oyi ba célibataire to baza combien na poto yo ibinga na na radio avant na bala maman ko na sali combien d'années na poto sans mois si même pas copine na ndeko vana ndenge na kata ndaku nanga mais wana za ko bangi sabatu parce que balanga na longo na statut na bate bele ba remplacer na statut de bazali tant qu'il est seul ou il est seul
akoki kozala toujours take luka friend moko be camarade pour accompagner. Non, la vie d'une personne dépend de Dieu. Nzambe aza na biso même to ali sel nzambe ya komona biso. Yango na félicité papa DCF au sengi nzembo batilo nzembo epesi réponse les missions na ole. L'assurance, notre assurance c'est toujours Jésus-Christ, c'est toujours le créateur ya mokili nzambe. Assurance ya baki simbi te ou bien to na posa to so baki simbi ou pas. Na okanga mission te na kena silsa. Olakisi biso comment osolola na bakisimbi. Kaka yo moko olakisi na première partie comment éviter bakisimbi. Souci, solitude, boy na boy. Oye souvent la deuxième partie ce qu'on continue na kata sorcellerie pena o pena yo lingaki peut-être tous à la mvoter. Donc comment tu veux trouver bakisimbi pe place ni to ko trouver bango. On peut ici exemple il y a Moïse, il y a Yesu en or pour papa za moi. Yo bi nzambe tan kutana Moïse akutana na ngomba te. Autant à la Bible, tout le monde sur la carte de la Bible. Yesu akutana na nzambe akutana na Moïse en ngomba te. Les gens toujours plus ça les autres par exemple selon you on changer en mot. Puis ça biso verset biblique, puis ça sont référence biblique chapitre. On a fait na tang de le chapitre wana tout le monde. Ceux qui sont là maintenant ngomba na ekutana ba kisimbite, ana ekutana le créateur ya monde qui est le Dieu tout puissant. Notre papa, le créateur, on appelle ça toujours Nana et souffle de vie. Tout le monde qui est en train de ngomba, ande ko na bakising. Et ko pesa sur place na kuta na bakising. Ils ont ba montagne, ba cimetière, ba parc, ba nini. Ah, papa za moi. Bon, ils ont mission na yo, mais vraiment avait dit na condamné te na succès a ko lobake. Na mona muto apengi sangate. Cimetière na kendate papa. Place ozolo baki place ko kende kutana baki simbi na ko kenda te. Ngai na vandi awa to ko solo na biso to ko matina suka bato ya mayele bana ndako. Ba ko comprendre mission yo ko pesa soko la ko envoûter bato. Ou bi otinda biso na ko binga, ou bi otinda biso wat. Premier partie la type so père, au côté biso père. Deuxième partie le monde biso père, aux otinda biso to affronter baki simbi. Ninga na osenga yo définir na baki simbi ba nani. Baza coopérer na puissance nini nani atinda bango na mokili oyo po bakutana na bato ba célibataire bakana ba célibataire te bakutana bana na biso bazotanga classe ifala la enfant chambre yemoko nzamba biso moi vie ya moi bien oyo même na mboka na biso moko to zwaka yango te allez moi na ke na chambre akomi suko sona ba kisim ça veut dire que biso o ba papa biso ba oyo to za ba koko biso ba otola nini ça veut dire to komi avola la sangisa mwasi na yo na bana na yo na ba koko na yo bola le sika moko parce que na tango wana kisimba wa osona na bimite oso tiki mwana no mona chambre na ye kisimba osola na ye alors ce mwana kisimba sona mwana komi ya kindoki et komi problème na kati ya femme et pour terminer papa za mwana bungisa mwa masolo na yo tango bayaka na lisolo to partager au biso nyonso mais quand on répond de biso au balaye on a le bité pour que ça la un peu important même que monsieur ça avec tout le respect mais quand on éclaircir biso une définition qui simbi ani avec au salani et nous tire nzamba sala sur une place célibataire azana ngambu donc après vendre les mots de pour kutana ba kisim sous un problème mobile nezo marché te et comme ba ko manzambe donc on ko longwa nzamba za lisusu te atiki minimo moko ya mabe tambola po ya ko amfuter ba et minimo ba pambola ka koma ba pesa ba idée ba divorce koma ba pesa ba idée ba nini koma na bosa exemple moko bi mutalongwe matete azokende ngaba makolo na nzela il faut éviter ngo na bakisim mais papa kuza moi yo na king ozaka na mbongo so ozaka na mbongo la radie mais ba biso ba o tantôt ozaka pe na mbongo te tantôt to memara pousse vous comprendre mais si ko tana na mbongo te na utima te nazokende ngaba nakende ko yiba mbongo pona ko na moye ko le kabati nyoso o sa tambula ko bana matete tinga ba makolo asona ba kisimbi na nzelo za pe na sire na makambo zo bangata e boto vient na ngana zo sema. Merci bandeko oyo bo bandi kolanda basolo bandana e bandeli ebe eloko moko na koyebisa ou bien ozolinga ogarde molimo ya tempérance ya mabe entre ngai na yo po ya kotiela na bakal po tante kochallange ngai naza kopesa attention publiquement bato balandi ngai na ebandeli tina minute oyo ils peuvent témoigner ke oye awa po ya kosala justement désordre la contradiction totale
ya bamakambo na uti koloba awa okei juste l'inverse na chaque section. Par exemple oza koloba mwasi alongwe na matete na njili yo nga nazopekisa bato mpo akokuta na bakisimbi. Donc totalement na lakeli molimo mabe oza nango au nom de Jésus, na lakeli yo, parce que dès le départ na bimisa kutu nanu kombo ya kisimbi te, yo tourne mingi na kombo kisimbi. Ngana tourne dès le départ jusqu'à la fin na moya ko causer avec les invisibles. Na yeko bakisa kombo kisimbi simplement parce que na biso na mokili ya Congo apparemment na ndenge nanga vous allez me corriger biloko mwana na raté ya mwana ka tobe ya à peu près kisimbi. Et j'ai bien dit que moi na mke PCB ka kolia yango au kansa bonbon, c'est pas parce qu'il ne connaît pas aussi définition ya outillage to eloko azana na boko. J'ai bien dit cela. Ba mo ebele to za na Kikongo na Lingala na balangue na Afrique na ba dialecte eza penda riche te. Voilà pourquoi nous avons trop de problèmes, trop de complications dans la compréhension de makambo. Quand tu veux profiter de mon kisimbi avec la kindoki tout ça, tu vas perdre l'essentiel de l'émission. Union son dernier de mutuna et perdre connaissance aux UP et l'autre côté na baka union son lobby. Mon solitude signifie seul. Et quand on est seul, quelque chose doit t'accompagner. C'est là où corps émission o nazali kolobete. Faites attention au don ou bien bima la ligne banda na banda. Je dis bien, ce qui mutu azali yemoko très possibilité azali que impossible cerveau ya mutu na développer kiango et pe makate ils sont toujours en action, et cette action là n'est rien d'autre que le raisonnement. Et on a qualifié bien que raisonnement bah parce que 2 plus 2 égale à 4, c'était un raisonnement, mais causer avec les invisibles c'est un peu beaucoup plus avancé. Bazako lakisayo ozako solo na batu yango, et à la fin tu causes aussi un suicide, on y bomi. Pourquoi? Parce que tu causes avec des invisibles. Na pèse exemple, moi c'est un souci. Ce n'est pas qu'il a raisonné, non, parce qu'il est là, il raisonne. Mais il cause avec des invisibles. Et combien qui a commis que ça, qui strip, qui prostitue, bah il y a côté là, na la qui si bino na commis na minta souka, pona le babino makamama lamu. Baba de kobolim ça raison de la passer na limite émission et continuer na rai o ya lokuta odon à côté émission oyo. Pas ya ko pesa panique pas ya ko ningisa singa ya kindoki ya bakisimbi quelque chose yazo kansake na yena ba mystique awa. Mais nazo tante ko aider batu bayeba ete malamu na mabe ya mutu oyo azalaka na temps ya za yemoko azako causer na les invisibles, entre autres okoki ko causer ba accident na véhicule, parce que yo na yo mutu azako accompagner za ito za na solitude, tu es seul, tu vas causer avec les invisibles. Ba invisible oyo na kebisi yo danger na yango, tu peux causer l'accident. Kota malamu na yeko yebisa bino ete batu oyo ba lukaki elongi ya Nzambe na Bible, par exemple ba bimaki na vie normale pour battre na solitude seul na place ni place à calme, place où elle est isolée, na pesi bino ba place où elle est les plus intéressante na mutu poza bien isolé yemoko, entre autres na pesio kaya yemoko rabuni nkolo Yesu. Il aimait des montagnes, azako linga pe butu azako linga pe ba cimetière, azako linga pe ba vallée da Galilée. Donc tout ceci elingo va être yonanga ipetola na modèle oyo ete soki tozana idée to inventer loko to sala business plan to vanda kaka na ba bureau na biso na bandako na biso to vala musu pezwa ka vélo kele na parc vanda na montagne kele na place moko simple. Pourquoi? Parce que il y aura trop d'idées qui vont arriver. Ngai moko na travailler dans le milieu de recherche scientifique ba shift musu za ko travailler na butu quand le monde est calme, qui n'a pas de bruit. C'est à ce moment-là que ba mindele bazui avance pas na bino na ko kole bino tala. Pourquoi biso na Afrique ban na biso ba ko na retard devant l'Occident? Parce que même nos parcs ont été détruits. Pendant que dans ces parcs-là, n'a pas un exemple, n'attend la collègue qui n'a intérêt pas l'intérêt de yoka biso. Quand tu marches seul, tu raisonnes aussi beaucoup. Ces raisonnements-là, et l'on à la niveau primaire, et maintenant à niveau secondaire, tu commences à causer avec l'invisible qui est maintenant benga au kisimbi, soit combat kisimbi n'a aucun mal. Bah comme il révélé, bah comme il peut inspiration na pensio ba philosophe
na pension ba Archimède na pension ko ba na toilette na yebso pe comment toilette ali place moko butu yemo comme raro mona mutala wese mutala ko côté na wese koko occupé et ça ba place moko ali solitude seul. Ce sont des places où l'homme pense qu'il raisonne mais il ne raisonne pas, il est en train de causer. Donc awa ndeko odo na kosenga yo na malembe nyonso soki oza koya avec esprit ya molimo ya kotelemela na chaque émission oza kosala. Pourquoi que toi tu es plus sage que moi, tu es libre de sortir dans ce studio na keta na misé ma misé ka oza miko papa maman na ngai poto oui. Ah, votre papa au Kito, papa au Don, pesa maman Nicolina, babizo minene, papa Zambwana, babizo na maman Ani, papa Desve na mère Solange, bambote ya minene, papa Ferdi Massoudi mbote na yo papa, balandino saradoni sona poko alelo na pesi na bambote mingi na weekend oyo. Papa Zambwana lisolo ye nango, eza kokabola makambo ebele na kati bateme kobima awa na lisolo na yo eza ebele papa mekana kosimbelo po papa na ngai komi lobela moto soka bani koloba ye moko nayebi te okoklase yango wapi komi loba moto alobaka ye moko biso na Afrique tozalaka komona yango mabe parce que normalement la tradition na biso moto aliboma nde aleki moto alobaka ye moko na kati ya balabala. Papa na Zambwana awa tosto koli tokoti pe ba classe toye pe na poto toye ko découvrir makambo ebele moto soka za ko miloba ye moko papa na Zambwana jamais ko loba kazo bana ba kisimbi papa ngana ajo ngana zanango soka na tanga ba l'heure o na fana na za ko miloba boye na ko loba na situation na ba kisimbi combien de fois ngaka na ko tanga kasi ba ekoli sanga bo soko zo sala ba devoir na yo soko limo mémoriser leçon moko boye okoki pe kotanga yango à haute voix okoki ozoka répéter à haute voix eza kozongela yo na matoyi ekokota yo bien na mémoire tango na sala ki cours ya théâtre la même chose oza komi lobela yo moko ndiro oza na moto ezokota na matoyi comme ça oza ko retenir makambo bien papa Zambwana koloba moto ye moko ezali monologue kone kotuna psychiatre koyebisa yo que monologue ezali neti thérapie et pas ya psychiatre thérapie parce que monologue moto azali kobimisa oyo ezala motema na ye aza na moto kosola na ye te mais aza kobimisa ngo aza ko extérioriser charge précieuse eza na kati na ye po bato mingi komona azobela batension azobela babe pourquoi papa na Zambwana aza na moto kosola na ye te aza ko accumuler motema eza ko emmagasiner donc au lieu ebima na ndenge ya malembe na l'air ya monologue eko exploser eko pesa ba problème ya cerveau eko pesa problème ya motema que nous tout na psychiatre wa yebisa yo que ezali conseil psychiatre ko pesa na malade et ali thérapie et daka mingi komi lobela moto loba monologue ezali maladie te ezali signe ya liboma karaté maboma balobaka bango moko oui c'est vrai mais jamais mondela koyebisa yo que ozoloba yo moko ekomi signe ya liboma ou bien ya kisimbi ou bien boye non papa maman oyo yo pesa exemple aza na problème na papa aza wana fasolaka na mama papa lingi kosola na mama te akosala ba problème mama normalement akoki koluka camarade basolola mais bacamarade mosusu okopesa bango conseil te soki ozosola yo moko ozobimisa makambo na sa motema ekofanda te okokanga mpe kanda difficilement okozala na bakanda efanda na kati ya motema donc ozobimisa na ozobima nango nasina loyo makambo ngo sina na milobele esili ntango papa koya bakanda mpe eleki mais ekoki mpe kozala peta alobi mais aza kosala la réflexion à haute voix naza koloba makambo na nga mais naza kosala réflexion na kokende boye na kosala boye na kozongisa boye nga mo naza kobiloba parce que eza réflexion ezobima naza komiloba nakoyoka na matoyo ndire moto azoloba na nga e wana motema na nga eza kose décharger papa Zambwana oyo nga nazoyebisa oyo ali expérience vécue pendant les études pendant la vie oyo tovivaka na bamakambo ebele papa le mosu koza ozoloba na balabala mais omiyebi te koza koloba mais oza komilobela papa Zambwana ko
koloba ngo na ba invisible yango yozo benga na lingala baza na kikongo za kisimbi sikoyo yo baka que sorcellerie ça n'existe pas kisimbi wana c'est qui papa na ngai nazana passage moko awa na Bible na Nombre 23 verset 22 à 23 bazo le bela makambo ya sorcellerie la sorcellerie ne pourra rien faire contre Jacob. Yom to le barak sorcellerie ça n'existe pas. Neni na Bible ba commis que ça existe et yo o ba que ça n'existe pas. Siko papa na Zambwana. Bato o yo zo ba scientifique. Quand tu parles des scientifiques, oza ko accepter que commis le ba yo moko eza ko aider bango na ba recherche na bango. Mais tant yo zo makam na biso ba Afrique, mobali na mwasi ba problème ndak na bango, mwasi azo le ba yo moko après comme azu ba raisonnement na be, asa ma be na mobali tout ça. Ozo mona bozo kabola makam ndenge moko ya mabe. Ce qui est scientifique au moins en kitoko que ni monologue ou de réflexion à haute voix et pécier solution et pécier formule scientifique. Mais tant que comme il a quatre libala, moi ça veut comme il a moko le bio, moi ça m'a songa ba kisindi papa na ngai, mais kana ko kanisa le wana au sein de sa place wana. Na ngai ce qu'on a le sous boy. Na kati ya vie obsto vivaka. Et comme à la période moko motako ko zala na l'heure ya ko sala méditation. Tant on sala méditation oza ko bala makamna kata motema mais ekoki pe ko bima peut-être ko yeba te heure moko yo fandi makambo zo bima makambo yo kanisa la motema na yo eza ko bima na monoko ela likama mabete kisimba za na place na papa na Zambwana siko ngolo lake biso na mokilo to so na kisimbi nga en tout cas en ce qui me concerne na yebi na ngate c'est quoi kisimbi na j'avoue que na sina na sto na mi le bela na moko mais na moi na kisimbi nulle part un jour baki na problème que simba nga tellement moto na kati ya bus na ba komi leba mais nazo ko lobela likambo na moko tant wa stem to sala la prière et ça ra nini to le baka na nzambe na biso ozo binisa makambo na motema na ba posta na yo ozo lobela nzambe na yo ezali nzambe ayo kaka ndenge moto lobela ka ndenge wana ezali canal oyo tikela biso pona ko sola na yé eza prière tant que la zone kana balabala na ko sambela nga en tout en marchant azan zamba zolo kana yé eza interdit pété après na poto moto pa ko telemisa yo azate le baka ndeko na nga moko mtako mona mais moi ça zo mi le balabala mo likambo nini mais nana attendre na tele na expliquer que naza ko le bana nzende nanga mais que nzira nanga moto kana nga awa azalité ce qui na ça la réflexion pe ça peut arriver mais le bas haute voix les amis monologue les amis comme la condamner na ko ko tanga leçon na ko tanga likambo na ngana na programme na ngamo ko ko sala na le bien haute voix et je l'ai mis à ma toile et je retiens facilement comme ça pour lobby na se rappeler et le ko ngala ko la ko zala nango papa tant moto azali seul solitude et même makambo be na kata vie ya moto awa na poto to ko na makambo be na vie ya moto ozali moto ko sola na yi mama wana avec na problème na papa akomi ko raisonner ye moko à haute voix ti accueilli ko sala makambo il fallait pas à sala mais au moins faute papa o ya sali yango nde tindi mama komandinga papa asungoli porte ya dialogue na mama te ti mama komi ko kende kuna papa azalaki wapi yo mobali na mwasi na kata ndako mwasi a posé acte ya bongo ti a consommer yango yo papa oyebite est-ce que papa ozali pena mobali ya mama wana ndenge nini likamanga bandi a raisonner a bongisa na moto a kei petit a ke ko sala likambo na yi bozoka na papa allô koba aussi ça va non cité ozomona que la place wana mobali akomi coupable parce que azali absent na ndako tango yozo okangi monoko linko lebisa mama te olingi kosala dialogue na ye te ozali absent donc pratiquement parlant tokoloba ke papa wana a s'absenter ou a démissionner na devant na ya mobali na kati ya ndako parce que mama wana abalaki te po afanaka ye moko amilobaka ye moko abalaki po sola papa tango yo pesi mama nzela na dialogue te yo timi mama koma liboma parce que yo bengi liboma asali makambo na ye ti akei ko poser ba acte o esepeli siote esali soni na vie na ye ya couple
papa au monde que leur wana yonde comportement na tindi maman asa amisa ya mabe asa la yope mabe parce que oya ke ko poser comme acte et ko zone la bino comme répercussion na place wana bokoma bo moko na mwasi na yo na kata ndako yope okomema ngambo ya ki ko sala kuna libanda papa la zone c'est no maloba. Merci maman Misé na yebite soki oyo kete émission o na ye a pona repesa tu conseil parce que na suka c'est comme si ozongeli ba makambo o ngara pesa ki na introduction et puis na suka okomi ko luka ngai c'est comme si na pesi déjà conseil na bato pendant que o souligner bien na komaki en solitude et kumbaka bato na mabe ngana il que solitude et kumbaka bato na mabe première section deuxième section solitude et kumbaka bato pe na malamu. Des places où vous allez exactement place dans la émission pour vous dire que Batunion soto solo la canal les invisibles. Au lobete yona solo les invisibles, ce n'est pas possible. Mutunion so na lobaki yango azana cerveau tika ba médecin ba ya awa na lobaki yango ba expliquer biso est-ce que mutu soki alali cerveau na ye ekufaka elalaka ekomaka na stand-by ou qu'est-ce qui se passe na tika ki section na ba spécialiste na ba médecin. Mais la émission j'ai insisté pour dire que Moutounion Azali vivant aussi longtemps que Azali accompagné na moninga na Moutouté, il y aura une personne invisible qui va l'accompagner. Il faut kaka ozala na action ya raisonnement mais que papa pardon donc inconsciemment yozolo bana invisible oyo yebite pozo mona te parce que là invisible ozo mona été mais c'est ça le yango na ki invisible na yebi na te place oyo ko alors ezali ici démon taza ko yoka makambo zolo ba siko ça va siko ça yo boya kati yo ba sorcellerie existe kate donc toko ba lelo na lisolo merci siko olobi ete parce que za ko so na mutu ezaka démon ezaka loko babe et bon siko Archimède azako solola lié moko avec l'invisibilité et combien aya ko sala invention et bon bato réflexion à haute voix. Bongo un artiste a composé musique na ye en tant que compositeur il était seul en train de s'inspirer nakopesa maloba mama mise calme parce que makambo ebele on déjà reprendre encore les sous pour vous dire que chaque fois que mutu azali ye moko na pesi même les dangers qui existent que soki mutu azali ye moko ako développer na angle moko boye ou bien ekumbi na côté positif ou bien na côté négatif aza ko solaka na mutu tango kende kuna sala boye zo singa wana kango na kingo ça et puis asali suicide donc keba oza sous raisonnement mais il est en train de causer avec les invisibles na banda qui na exemple biblique tina na Eva comment azala ko solola avec l'invisible parce que Adam ne pouvait pas voir ce qu'elle voyait na kititi na basera ndenge na ndenge mama mise mais pona monopoliser le malobate na okena bande comme sous même makamnyoso mama mise oti ko lobana sina lobaki yango déjà mais tu n'as pas fait attention ou bien pona kombo kisimbi soki eza kotungisa bino bande ko nyonso boza kata ligne toyokana to bimisa kombo kisimbi parce que balanga na biso pe eza na trop compliqué kisimbi signifie ndoki kisimbi signifie bona boye ngana sengi sikoyo bolimbisa ngai to bimisa na kombo kisimbi tozongisa mpoke na l'invisible batu na mabele to soit na l'invisible ou bien na côté positif ou bien na côté négatif na chambre na pesa kibino yango mutu ye moko na kata chambre aza ko raisonner nini toute la journée il est dans la chambre moi si on soit na mbali na oyo mama mizo ko edenga oyo ko renforcer sous que faut tailler mon bali j'ai dit ça yo mobali ko tika moi si na ete pour des jours avant na na solitude aza suko solate soki yo so na moi si na ete l'invisible a commis ba master net ba oyo ko ya baba ebele mekeba na boy na ko toucher angle chrétien na place pour dire que milimo mabe milimo malamu wana to kende musika mais to garder d'abord que aza kosola avec l'invisible bat va inventer tous les savants ont causé avec les invisibles tous les savants tous les philosophes tous les artistes nature morte au sala arnini au causer na ba les invisibles voilà pourquoi naza ko inviter ba place auto que na ko kutana ba les invisibles il faut à la place moko na solitude na calme
isolation il faut la makasi et parmi ba place on a pesi bino yango nazo la moko na bino akota aya ko challenge ngai ke nkolo c'est pourquoi za ko na ba place calme, place solitude. Bible renforce yango. Il s'est éloigné, il s'est détaché du groupe lui-même à quelle extension. Il faut que na place moko ezali totalement privé avec grande isolation pour bana kokota na mozino bana ko raisonner na pesi bino ka ngai moko ba kamsu na wiko pesa bino. Quand est-ce que moi j'ai causé avec les invisibilités et qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Et pourquoi biso Afrique to comme na retard ya ko banga ba biloko ngoza ko bangi saka biso pour rien comparé à ba kindo kibona alors que ça devait aider notre société ya ko inventer ya ko za ba bon politicien il faut ko causer na ba kisimi wana baza ko limbisi na banzi talaka Skype na yo na la kisaka yo te vraiment talaka Skype no bande kwa téléphone ba contacter mi balé ça fait longtemps talaka ba Skype no talaka bato bazali kokota vraiment ko zala malamu kena kata kayo boye eza malamu te merci. Bien de quoi téléphone à 41 to peso maloba kuna. J'espère que on a une introduction. Si on a une introduction, je vais couper. De quoi téléphone à vous l'antenne. Allô, bonsoir. Cause à la paix agressive. Quand nous avons une émission, il y a toujours un bateau. Il y a toujours donc une maîtrise. Bateau baza koloba eza par rapport à une thème na yo pesi. Ozomona yo bengi ba esprit soki bandenge nini. Bon ba kombo tiende o lobi ki sikoyo o retirer kisimbi. Donc yango wana pe ndeko donc lobaki définir kisimbi o wana ozoloba. Bon ngambi na landi yo ngala obinga ngote soki ngabinga ngo esprit créatif. Donc créativité. Ozomona même mutu yo lobi mutu tangula yo bon mutu so ko internet azo yembalantela. Hein? Donc tout le monde a pris Michael Jackson dans le bac donc à composant dans la voiture de tout la moko pour ni tempo wana et donc on est lié dans la moko pandim à créer dans la moko nzembo wana on va faire la peinture na yebi pe ya bloko muso zoloba mon et faire la bloko muso na côte na carte la toile za pembe na za ko faire la création nanga donc un moment na vous savez le moko kali na tout sombo na kati na ko pesa exemple moko kokota na kati ya esprit ou à béni que l'esprit et ça m'a bêté ça veut quoi mon talangwe mon tout ça langue à medina sanga langue il faut quitter cela donc à côté qui la milangwa il faut pas bima ou ça m'a bende muta côté na kati ya milangwa pe azo bima te atikali kuna donc il faut comprendre et atikali donc comme milangwa ya libela wande ko mabe même tout il fait ça même de qu'on a une ndako beaucoup sur anaye communication, c'est ça qu'on appelle la communication. Mais dans la communication, s'il n'y a pas les communions dans la communication, beaucoup de monde va mettre batamabouma. Bla 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 bla. Mais tu peux monsieur ko salamao. Bah toi comment le babou mais besoin au canapé. Besoin la honte de mon côté, besoin la dimension de mon côté, il y a pensée. Mon esprit créativité, c'est très important. Nous te faisons la co-créer. Mais bande comme Moussou, balobaka. J'ai ta cassette. Chama le ban zoba l'homme c'est qu'on dit mutu muso zo kamisa comment on écriture mais il dit que ba grand écrivain surtout au ba comment ba livre ba sera toujours seul c'est là que l'inspiration yaka donc il va tout ba créer mingi dans mon kidi ba sera toujours seul au cause à place mon côté au besoin beta pou auto même attaque que je téléphoner ba na so ba zo ba et longona on a bien un téléphone donc solitude et ça m'a bêté. Mais solitude peut être éclatée. Mais tu as la maman Zolamba, pipi à côté pipi. Mais ce qu'on est petit pipi na biloko. Biloko on est baby. Allez petit ngwa, biloko on est baby. Allez petit wafuta, biloko on est baby. Faut que Luka donc juste milieu. Oui, il va dire donc même dans la prière, la voix intérieure. Oh là là, que nous avons besoin de la fati, et ça voix intérieure. Et ça m'a bêté. Donc on a bongi ça malobana mais il passe yozali. Yebi koto zo ngokende mais komba bakisimbi wana babiloko wana ezobebisa kama makambo tiango vraiment à la propre ndenge papa dans le baki définir merci na moni ozoge balwa deux fois donc aussi ici ouais pourquoi pas bon, ok merci na ba mo ozoko continuer ko yako ajouter awa netimo créativité. Tout ce que papa Ferdi bientôt vers Bolimbisi émission ngata ça on a préféré mutu da apesi na répondre mamuke pour que ne peut m'embang
Mon créativité est kitoko bimisi na retenir yango mais yebaka ke po ya na niveau ya créativité on créer loko il faut qu'on ait la inspiration et so la inspiration il faut à inspirer il faut solo là okoki jamais créer loko oui et que oza ko solo la te na nani après ozo so sikona nani voilà merci c'est ça l'invisible place aux allez merci pour la intervention na yo. Donc, si on a papa Ferdi, la base est comme il y a clair, si papa Ferdi, à vous l'antenne. Merci papa Zambouana pour la maloba. So, petit mot na papa Desve, papa Ndoche, maman Mise, pourquoi pas au dopam les grands dépositaires. Édition, tu m'as personnellement na autre chose na katikati. Au moins, il y a un peu scientifique, toujours il y a bando kindoki, toujours le bilaboye. Alors vraiment, n'a pas vraiment lié placé pour intervenir parce que dans l'équipe au compte pour la dadino en direct pour que nous avons soit radio du soleil sur les canaux bien fait. Donc c'est pour dire que nous préféré dans l'anda sous ndenge ba minga bazo ko développer le problème ko tesa moi liloba d'ici là. Merci papa Zambouana pour la maloba et puis d'ici un bon moment nous allons qui vraiment en direct nous allons qui en voyage. Alors, on a souhaité, on a préféré que tu sa montée, pour souhaiter la bonne année 2012. Na Libota Mobimba, il y a Radio Vissolo, papa DSV, maman Solange, papa Odon, papa Zambouana, na niveau États-Unis, déconné sur le niveau Radio Vissolo, vraiment, on a profité pour faire sa montée mingi, dans Vissolo 2012. Merci, papa Zambouana. Merci pour la vérité surtout na katikati et c'est que moi je préfère parce que ce que tombe la émission na katikati on est kotaka na croire que makama kisimbi na zolo ba kisimbi boena boye tout ça et peso qui peleke semaine na kumisi nzambe na vérité na toke pa papa Okito et puis toke pa papa Ndoshi.